Encore deuxième vidéo kanda nzambe na RDC, kanda nzambe na monde. Moto nzambe alakisa moto na frontière ya Angola ezobanda ezomata ti na Afrique mobimba. Moto wana ozala molimo oke dévoiler mabe nyonso ebombama nyonso oyo nzambe asala ekobima libanda moto wana. Esprit moko azoleka na espace na RDC ezotourne RDC. Nzambe azorete te baprofete ya RDC bazomona yango te, kasi baprofete ya étranger bazokomona yango. Prophétie ya ayebisanga susu nani épidémie ya makwanza ya bapota ya pema eza koboma bato ebele ekobanda na Amerike, ekobanda na mindele ape ekokita koto na tuni epelo nzambe alobi ke fo kaka bato mosusu oyo baza na kanda na ngai bakufa. Epidemie wana kokwela bato baza na kanda nzambe. Coronavirus elekaki mpenza kaka bongo nayebisaki bino bo depuis 2017 lelo so nazoyebisa bino epidemie makasi koleka coronavirus, bato ebele baza kokufa, bato babima na mabe oyo ayebaki nzambe asalaka nzambe akwei na berere azongela nzambe po te kanda nzambe ezomanifeste makasi, kanda nzambe ezopesa kitoko te. Alors Rwanda 7 épidémie na Uganda ekokwela mona ndenge kobundisa RDC 7 épidémie ekokwela Rwanda Uganda 7 épidémie. Rwanda Uganda ekozala bapeya pamba. France guerre ekotala France ekoma mapeyi moko pamba. Guerre ekozala États-Unis e Russie. Allemagne ekokota, Belge bakota, France bakota, mais chèque ekozala na ya me po te nzambe azala kanda ya ba Amerique. Russie ekotoba bakotanga ko guerre mondiale ekozala guerre mondiale te, ekozala po ete kotombola Afrique. Alors bino boza proche ya kosoloka na bakonzi bokotisa bakonzi na barere soki ezaka pase no te ya kosolola na président kozala na kokende te mpona mbongo. Lelo baprésident bakonzi nyonso babungi mpona nini? Bino bozoli kolobelaka bo makambo, bino bozoli kopesa ko prophétie, bozopesa bango eza na motu na makolo te. Mon frère, prophétie euti epai na nzambe. Nzambe apesa na baprincipe oyo esengeli mokonzi atambola nango, yango na prophétie. Alors na kati RDC soki pome koye po tozalaka bitile kotuna nzambe, bapays étranger bazoyebisaka nzambe aza kati esika me tozotuna nzambe te. Kanda nzambe ezongala ezobanda awa na makambo mosusu ekobanda awa na RDC, makambo mosusu ekobanda na poto. Mikolozo ya molimo ezokosala makasi. Lelo hypocrisie tozosala tokoyeba ngo susu te. Peuple congolais telema kanda nzambe ebelemi, bolamu pe ebelemi kati na bino. Nzambe asunga bino. Merci.